chaîne de la diaspora congolaise. Papa, tout est pas problème. Tout est. Vite ça. Coula. Bino boya mbangu malembe. Bonjour. Fofana. Toye komona mokonzi pona kana biso. Koyaza mokonzi ya biso nyonso. Donc bino bokotikala awa délégation kosala choisi tomoni mokonzi nde toye kosala bino compte rendu. Biso tokotikala awa totikala na kimia bandeko nyonso bazali awa eza bandeko na biso baza pe pona biso. Ça va. Nakobeta sete na likambo moko. Biso tokomona mokonzi po azali organe na loi. Bino botikala na losambo. Ikomi makambo esengi nzamba sunga. Amen. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi à Eco Dynamique Télévision. Bomoni ndengeni ni toye awa tozali awa et pas ya procureur général de la République démocratique du Congo. Toye na affaire Yandeko Eliezer Oyo ezali composé yena gouverneur ya Kasai Ngoy Kasanji. Boyebi dossier Oyo Ndeko Eliezer mwana Kololo Pango asilaki kolakisa na baetando affaire ya diamant
Ngoïka Sanji à Zouaki Diama, il y a paisible citoyen, il y a Kassai, il y a paisible citoyen, Crézer, il y a Diama, il y a 35 à 40 carats, à Teka Kiango, Nandenge Moko, il y a Mbilinga, Nandenge Moko, il y a Mabe. Alors, Kolo Diama, na minute, nous allons quoi, Sebino, Azali Sous Nabo Moïté, Asili Kowa. Non seulement il y a Koufaki, pe moi si molonga linaye a silaki kotika biso donc na kati ya libota wana bakufeli déjà 2 personnes Kolo Diama Crézer wana en question oyo Ngoïka Sanji abotelaki Diama pe moi molonga linaye alors atiki bala misatu bana wana batikali na ba conditions moko très très difficile na moment où tozali koloba bazali kolia malongate bazali na ilamba ya malongate. Alors, le Roland de Eliezer azalaka molobeli ya peuple, famille ya libota wana bayaki kotali sa makambo, nde salaki ke ndeko Eliezer azwaki dossier wana a diffuser yango. Alors, tant a diffuser yango, sali que Ngoïka Sanji gouverneur ya Kasa ya moni mabe, nde a poursuivre ndeko Eliezer akangisi ye lobby bakangaki ye na kati ya bureau na ye alali na kati ya palais ya justice kuna na Gombe. Mal militariste ndenge ba memakiye alali na ba conditions moko très très difficile. Or ndeko Eliezer asali musala na ye en tant que journaliste alakisi information oyo ba kondi ya mboka ba yebaki te oyo ba kondi ya mboka ba monaki te. Ndeko Eliezer lokola azalaka molobeli ya peuple alobi bongo moto alobi amemi ndengambo sengeli moto aloba lokola lobby alakisi na PGR procureur général de la République que tala dossier moko bomba maki kuna na kuku na province tala ndeko Ngoïka Sanji alingaki abimisa manzaka tala dossier ngo ezaboye ndeko Eliezer amemi ngambo bandeko balanzi ya Eco Dynamique Télévision na minute oyo tozali koloba na bino ndeko Eliezer akangami entre ndako babengaka 4 murs moya bouger zate moya lobe zate moya lie zate na ba conditions moko très très difficile tokocha commentaire te nde corporation nyonso ya presse ya média ba obi non bakoki kokanga confrère na bango boete yango baye na organe ya loi ba obi tata procureur de la République yoraka mukolo ba nationalité yoraka mukolo kocha limite na bato balingi ba mata likola mibeko yondo koki koloba likambo po Ngoïka Sanji aza likola mibeko te mibeko ndeza likola Ngoïka Sanji yango bakomi awa te tokoyoka ndenge mukonzi ya mibeko akoloba est-ce que akokata ngo en faveur ya Ngoïka Sanji tondimi te est-ce que akopesa ndeko Eliezer raison oyo azali na yango en tant que journaliste asali musala na ye tondimi mais tozozela liloba ya procureur de la République parce que dossier wana eza vide droit de réponse na média eza autorisé Ngoïka Sanji soka monaki famille ya ndeko wana bakosaki esengeli aya kopesa droit de réponse na ye aya ko expliquer opinion nationale et internationale que affaire ya diamant wana ezalaki nde diamant na ye asimbisaki Crézer wana yo siko oye okangisi journaliste oboyi pe ko répondre oboyi pe ko sala droit de réponse tokosuka wapi procureur tala makambo te soko kachongo pe na bosembo justice mboko ekokende liboso te mais soko kachongo pe kana mbilinga ekosuka boni totiki bino bolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Boya, on a déjà fini. On a fait demander aux gens d'être là le matin. Vous appelez à 14h. Nous sommes venus ici au parquet général de la République rencontrer le PGR en rapport avec la situation qui prévaut de l'interpellation de notre confrère Eliezer Tamboy. Nous venons de rencontrer les autorités du parquet général de la République en rapport avec cette situation. La manière dont Eliezer a été pris par mandat d'amener, emmené aujourd'hui au parquet, jusqu'aujourd'hui devenu prisonnier, est injuste puisque nous n'avons pas reçu de convocation. La liberté étant la règle, la détention l'exception, nous avions demandé ici que la procédure soit respectée, mais puisque la maison est connue, les biens sont connus, l'endroit est connu et qu'Eliezer Tamboy n'est pas un voleur ou un fugitif, qu'il vienne comparaître en citoyen libre. Nous ne refusons pas de procès, nous acceptons que le procès se tienne, mais qu'il ne soit pas détenu
Parce que selon les informations que nous avons, Eliezer doit être envoyé à Makala. Nous, on n'est pas des politiques. Quand on entre dans une audience, sortir et dire autre chose. Nous vous disons ce dont on s'est dit là-bas. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune assurance. J'aimerais que demain, après-demain, si les instances qui régissent la presse appellent à une mobilisation, que les caméras comme ça soient multipliées par 10. Nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons obtenir aujourd'hui si on n'est pas unis, si on n'est pas mobilisés. Et si quand tu as tomba yokote, tu l'as qui boye, tu kende to mono balobi na le côté à falancer l'organe de la loi. So ki bongo akoki koyoka biso, pe kosunga biso na démarche na biso. Nde Kongo ikasanji, yambota kende kofunda, nde ko Eliezer epa ya bazuzi, afunda kiye, na nzela ya obaloba na le côté à falancer les instances censées gérer les journalistes. Tous abongo na CESAC, tous abongo na OMEC, tous abongo na INPC. Tous appel au kola na bazuzi na biso, biso ba journaliste. Na tango nyonso journaliste akwei na mbeba, esengeli na baye politique, babandaka bongo, kotalisa mbeba journaliste, na bikuke na biso, obaobi na lokota français, nos instances. Nde Kongo ikasanji, ya moni akende na lombango nyonso, nesika konyoko la moninga. Bochango na matoi na bino, tozui eloko moko te sika touti pa ya bakonzi, esengi bongo to maintenir pression. Boki makamunde ko Serge alobi, nous devons nous multiplier fois 10. Babanga kape biso, batosa kape biso, bazalaka na limemie pa na biso. Toki kozwa mai na tangi wana limemia kobanga botosi, soki biso moko to telemi ngung. Soki to bangi, to tiki moninga na biso na pasi. Likambo Eliezer, esengeli bongo to maintenir pression, une pression permanente na ba journaliste nyonso. Tozolongo awa, tozongi bongo na limemia nyonso, nzela na lolenga kotelisa mokilité, tozala pasi ti kuna na esika ndeko Eliezer azali. Makambo mususu bokozongo no mikolo koya, nyonso kozala kaka na nzinga ya maintenir la pression. Bango bayoka ka pression. Garantie moko ezalité oyo toki kopesa pa ba o bazali kolanda biso ete makambo ekoleka to na minute kolanda ba ko libérer ndeko Eliezer te. Na yango ndenge bandeko oti koloba esengeli na biso to maintenir pression ezala baye ba journaliste ezala même ba oyo balandaka ndeko Eliezer na ba bitando na bango eke to na bitando inene balanda oyo biso tozali kosenga na bango po to maintenir pression enfin que ndeko Eliezer azala libéré. Tosengi na bango ete toboyi te ba juger ndeko Eliezer mais kasi ba juger un homme libre. Tozali komona te pona ni ba maintenir ye na kati ya boloko. Esengeli batika yake na ndako azongaka bongo ba bandako yokaka ye mais kasi bango balobi to se référer na sur le plan interne, sur le plan international. Déjà, to saisir batonion surtout. Tu es que Makamboyo et Alina ba trafic d'influence au Ngoïka Sanjazo Sala. Et Alina Makambo tozo benga les loups entre eux ne se mangent pas. Bato to benga ka l'État li babaye les 40 volets. Moyen li entre bango na bango ba mi bomba na ndenge bazu ya ko instrumentaliser justice. Biso to lobi to kolembate. Yango moni to telemi ensemble na bandeko Peter Chani na bandeko Serge Kabongo na basafu tout le monde pour na ko continuer bitumboyo kino to kozwa solution na problème ndeko Eliezer ba ko libérer azongi na ndako na ba avoko ya yeba ka kosamba akoki mabango te po ali déjà na maboko ya bango lokwa balingi ko sa te to comprendre que l'état contre le peuple congolais aleki na nzela ya moto to bengi Ngoïka Sanji mission na bango ali ko kangisa tous les congolais munoko moto akoki ko lobela peuple alobate. Le grand problème ici c'est la personne citée, le gouverneur Ngoïka Sanji, et l'autre quand il s'agit d'un individu, un monsieur, Azoki Diamant Naye, son diamant, le diamant de 35 carats qui a disparu. On voudrait savoir cet homme est mort dans quelles circonstances et le diamant de 35 carats est allé où. On veut taire cette image et ressortir Eliezer a divisé cette famille, on veut savoir le diamant il est où. Parce qu'on nous apprend maintenant à Anvers, on vient de vendre un diamant de 35 carats à 40 millions de dollars. Le gouvernement a gagné combien? Qui a vendu ce diamant? Tout ça, nous voulons savoir. Nous, les journalistes, maintenant, nous voulons savoir cet homme qui est resté 3 ans dans la brousse, qui est mort avec son diamant. Le diamant, aujourd'hui, on ne sait pas ça se trouve où. Nous allons en savoir davantage. Et deuxièmement, notre frère qu'on est venu prendre par un mandat d'amener,
sans mandat, première convocation, sans deuxième convocation, vous l'emmenez directement mandat d'amener. Vous vendez de 11h à 16h, à partir de 16h, vous commencez à l'entendre et vous le faites dormir. Et nous apprenons que l'objectif, c'est de l'amener à Makala. Mais plus de à Makala. Mike Mkeba était à Makala, il a fait 11 mois. Daniel Safo a fait la prison au Bas-Congo. Vous allez intimider qui? Ce que nous disons, c'est qu'Eliezer comparait son homme libre. Parce que la liberté, c'est la règle, la détention, c'est l'exception. Il compare un homme libre, s'il est fautif, on le condamne, nous allons l'assister. Nous allons même l'accompagner jusqu'à la prison. Mais nous n'allons pas reculer, nous voulons savoir les diamants des 35 carrés où. Et Moutou a Koufaki Moukolo diamant a Koufi Nengenini. Moutou a pas si a Koufi diamant et Bungi, Biso Presto Belango, Moussale Biso Soussale, tu continuer en gros. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.